Jean-Marc Kabunda Kweisami lundi na ebonga ya premier vice-président ya Assemblée nationale Sima na maponami kolanda pétition ebandisamaki na député Jean-Jacques Mamba ya MLC oyo cour ya cassation ekangi na bofundami pona faux et usage de faux na pétition na ye. Jean-Marc Kabunda mokambi ya UDPS na esika ya président Félix Tshisekedi alobi abimi moto likolo kasi makambo makolanda na lingomba ya boyokani kati na kashe ya Tshisekedi na FCC ya Kabila mokonzi ya kala ya mboka makozala elengi ya kolanda. Didier Ramazani Bin Kitima, ambassadeur ya kala ya ekolo Congo démocratique na Japon, afundi ministre ya mambi ya bikolo bya bapaya Marine Tumbanzeza na conseil d'état mpo alongola kiye na ebonga na ye na mbeba pe afunda kiye na kote kandako ya ambassade. Didier Ramazani Bin Kitima alobi ambassade etekamaki na 2003 kasi ye atiamaki ambassadeur na 2018. OMS etelemisi pona mwantango ba essai clinique ya hydroxychloroquine oyo ezalaki kosala na basungi bayango babikolo ebele. Mokano mwa kotelemisa bomeki hydroxychloroquine mozwami nsima na bubimi ya étude ya de Lancet eye elobi mono moye mozali kosala malamu te pe mozali na mbano mabe na babeli ya COVID-19. Joe Biden, candidat ya bademokrate pona maponami ya novembre 2020, amimonisamaki lundi na miso ya bato sima na sanza mibale ya komibomba pona kobanga COVID-19. Monoko pe zolo ezipami na masque, Joe Biden atikaki fololo pona Memorial Day na ekeko ya basoda bawa na mampinga ya Amerika.